maman, chère honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici la Bébé, attends. L'Agence congolaise de prestations et services SRL, la solution rapide pour toute activité de transaction immobilière en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au plus 243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une concession, un bureau et un appartement à vendre ou à louer. Contactez-nous au plus 243 85 27 79 630. La CPS SRL est la première société et grand réseau spécialisé dans la vente et l'achat des biens immobiliers. Pour plus d'informations, visitez-nous sur le www.acpssrl.com. Agence congolaise de prestations et services SRL, votre agence de proximité. Mbote libota mboteba ndeko na ngai awa tozali na commune ya Kalamu. Toyei kotala lupango oyo nalobi bien toza na commune ya Kalamu. Toyei kotala lupango oyo eza na 3 portes ya balocataire eza kitoko makasi mais tokende nanu na balabala ebongo tozonga. Awa toza na rond-point Kapela pona ba bayebi Kinshasa bayebi Kalamu. Awa toza na rond-point Kapela donc bomona kin marché station na droite na biso o babengaka Prince ya Mopono. Donc Prince oyo ekenda kobima tina na Prince oyo basala ya Elengesa yango eza na droite na biso. En face na biso toza na station indienne donc nzela oyo wana continue eke Lemba eke rond-point Ngaba mais toza intéressé plus na côté na biso ya droite parce que na gauche côté oyo ozongi Victoire eza pe ndenge moko soki omati mwa mukie nzela mutu na biso non donc na droite na biso awa okei avenue Kimwenza et puis au continuer ok kobimati Elengesa donc tozo mata eza déjà avenue Mopono eza makadam mais toza na rond-point Kapela donc tozo poussa na malembe ti tozwa mutuka soit moto etika biso liboso avenue awa toza liboso ya avenue ya lupango toyei kotala na commune ya Kalamu awa toza na avenue Mopono donc tona Prince Mopono soko mati monda muti liboso wana okoyi na Elengesa ezongso Victoire donc lupango na biso eza entre Prince ya rond-point Yolo rond-point Kapela et puis na droite na biso eza Prince Elengesa donc toza na Mopono donc wana tozo linga skotoko ta avenue poto ke kotala lupango na biso donc en vrai dire awa toza na quartier Kimbangu 1 Kimbangu ya Yambo ya liboso donc tozo kota siko avenue awa toza na avenue o ndako na biso toyei kotala ezali tolobaka tolakisaka quartier boye mpona kopesa mutu image idée ya quartier oyo yazali mpona oma etondaka o ba érosion o avenue eza non yango topesaka quand même image ya quartier donc bomoni Kimbangu ndenge ezali eza quartier moko très kitoko donc longwana makadam tina lupango oyo tozokende kotala eza na makolo eza moins de 5 minutes na bandeli na makolo eza moins de 5 minutes tokota na lupango awa tokoti na lupango yango lupango ezalaki demi parcelle mais bakabolaki yango lisusu ndenge boyebi système ekoma na Kinshasa bozomona kuna mutatongi donc so tali dimension mona ki atongaki na dimension mokeza 5 mètres et demi otala pe voisin na biso aza na droite awa pardon na gauche esika to telemi bomona pe que yende akabolaki na biso lupango oyo mais ye atongi déjà 3 niveaux biso awa fallait to banda misala mende ezala toujours l'homme propose Dieu dispose nkolo nango a changer makanisi to chango na marché donc awa bomona liboso awa eza comme parking na biso tu as 3 portes à locataire donc parking normalement eza pona 2 véhicules donc awa bomona lupango eza clôturé avec portail coulissante portail coulissant donc yango yo maizali courant kutu kobeta lisolo te pour air
totamboli wana binomo bomoni toza vraiment musikate na makadam donc na makolo toza na ba 5 minutes mai yango ezobima courant ezali ba voisin o tolobaki bango wana donc yende tokabolaki na ye lupango donc ce botali immeuble on est immeuble moko et utiko tonga makala mingi te mais biso awa tozoteka yango parce que tu changer makanisi moi ba chantier zaki moi belé donc tozoteka yango plutôt que kosi ça ba chantier mususu. Voilà. Awa liboso na biso awa donc le pan tolobi za 3 portes ba locataire. Liboso na biso awa to na porte il y a une chambre salon simple yango awa eza une chambre salon simple et puis to ba luka na sima to mona to kende na sima. Liboso tolobi za une chambre salon le to moni lupango eza na mabelete lupango mobimbe bandeli tisuka eza pavé na pavé donc pardon eza bétonné oignon eza ba béton couvrir lupango donc liboso tozaki na porte moko ya porte moko locataire oyo eza ya chambre salon simple na sima awa en face na biso toza na une chambre salon cuisine salle de bain bomoni design na ngo déjà ndenge ezali bomoni que eza différent donc eza une chambre salon cuisine salle de bain nyonso eza nakati et puis en face na ye to relakisa na droite na biso awa. Voilà, donc na droite na biso à place ma pas présent à droite. Tous appels sous nandaku ya une chambre salon simple. Donc voilà, tu comprendre que tu as 3 portes ya ba locataire. Ba porte nyonso o misatu na état o ezaleli. Et to ba na état o c'est-à-dire que ndenge to kutela yango. Donc ndeti ba chambre na salon na biso simple o ezana carotté ezana plafonté. Donc yango soki tozwi yango et que tolambi yango to changer revenu locatif nango pe et mati lisusu. Donc par rapport ya prix lupango babandi yango $65,000 à discuter na bandeli. Lupango babandi yango $65,000 à discuter. Dimension na ye aza 5 mètres nandambu sur 25. Donc dès ka bomoni ba voisin batongi wana eza bongo. Donc lupango ezaki lupango moko de badibisaki par des voisins azwaki atongi biso tozwaki moi retard par rapport ya ba chantier leke belé photo to si ça ba chantier wana yango tozo chango na marché donc 5 mètres et demi fois 25 et le pango eza mulai bomo na tina sima kuna ota ba toilette ezali ndako otolobi eza do bandako nyonso misatu oyo ebimisaka lokola $350 le mois na état oyo to adana ba $350 le mois soki to bongisi yango donc to rekoma na ba $500-600 le mois. Idée yango wana donc obongisi linko lo bakyo to changer plafond carreau to changer moi les portails qui a déjà bien wana bandako emati prix mais na état oyo déjà dans les $350 c'est bon. Et puis o eza toilette yango moni à chaque fois to la toilette to tchara toujours en noir et blanc pour ndenge ba ndeko na biso ba sengela biso ezala en noir et blanc. Donc le pango mukolo nango aza vivante azoteka lupango na ye $65,000 à discuter. Awa toyebi kalamu prix à les mètres carrés ndenge ezalaka mais awa eza terrain vide te eza na bandako donc wana to bima siko na balabala to laksande tozo bima balabala ya lupango yango yo awa tozo bima déjà to lobi $65,000 à discuter pona ba o nyonso ba kozala intéressé pona lupango oyo numéro na biso eza affiché na se ya ba écran na bino au bengi biso torobanda na visite torobanda na négociation toroleka na vérification de documents et puis toroleka na versement par voie bancaire ou toute autre voie. Donc bonne chance à tout le monde. $65,000 à discuter, revenu mensuel $350. Merci.